Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sima kupesa bino mbote santu pe kutonda nzambe botondi pe kusenga kimya na boboto ya nzambe zalamate ya profete Muhammad na libota na ena bayeko libayepe bandimi baso bakolanda ena mokolo ya suka. Ndenge kaka tolobaki tozali kolobela makunzi ya bondimi tope les piliers de la foi. Kasi ndenge nini Islam ezali ko présenter biso ba piliers ya foi. Tolobaki ba piliers ya foi wana ezali 6 motoba. Nde na 6 wana tobandaki deja kolakisa pilier ya liboso ezali kondima na Nzambe. Tolakisa ki ndenge nini ya kondima na Nzambe. Na mokuse penza tolobaki kundima na Nzambe ezali kokabwana na biteni misato. Koyeba nanu misalo Nzamba sala kaka ezali ye kaka mutu akoki kosala yango okoki koatribue yango epai ya ekelamu na ye te. Ndenge moko na oyo ya mibale partie ya mibale ezalaki kundima Nzambe par rapport na adoration. Soki soyebi ke nyonso eza na mokili Nzambe nde asala seke ye nde mutu azomerite ba adore ye. Adoration na yo nyonso okupesa yango okuadresa yango kaka epai ya Nzambe wana oyo akela oyo azali mokonzi ya mokili mobimba ye aza na mokonzi te. Parti ya misatu tolobaki kondima Nzambe na bakombo na bakalite na ye. Tolobaki kombo ya Nzambe ezali différent na kombo na biso po biso koki kozwa kombo mais eza réalité oyo ezali na yo te. Mais Nzambe soki balobi kombo na ye ezali le rapide c'est kaza pe rapide. Soki balobi Nzambe kombo nezali makasi c'est kaza makasi. Nzambe kombo nezali moyebi c'est kaza pe moyebi. Contrairement na biso bakoko benga yo mvwama mais yo za pauvre. Na bakalite na ye ezali na makambo Nzambe aza nango toko kopesa contraire nango te. Ezali nini? Lokola par exemple tokoloba Nzambe alala kate. Donc ce que moni déjà loko moko ezolala ebeza Nzambe te. Nzambe alemba kate. Nzambe azana ebandeli te, azana suka te, abotaka te, abotamaka te. Donc nyonso ekoki kozala na réduction, insuffisance pa ya bikelamu, Nzambe ye akoki kozala nango te. Ye akoka na bakalite na ye azalaka na défaut te. Soki défaut moko deja ezwami seke wana Nzambe te. Boye nde tolobaki tokoki koyebela Nzambe na bokuse penza. Lelo tokoleka na kolobela likambo etali ba angelu ya Nzambe. Parce que ba angelu kondima bango ezali na kati ya makunzi ya Islam. Tope ba pilier ya foi. Tokondima ba angelu ndenge nini? Toyeba ke bazali bikelamu ya Nzambe. Nzambe akeli bango na lumière. Ndenge tomonaka, ndenge biso nyonso toyebi ke Nzambe akeli moto, race humaine, Nzambe akeli yango na mabele. Ndenge wana akeli ba angelu na lumière. Pona parenthèse kaka kosilisa parti yango tokomona ke lokola Nzamba akeli biso akeli ba angelu akela pe ba génie oyo Nzamba akeli bango na moto. Eloko peut-être na bato misusu ezalaka mwa pasi surtout na ba non musulmans mingi ezalaka tango azoyoka bombala liboso azoyoka ngo esengi ba boya penza mbangu te parce que eza makambo ya Nzambe eza normal mutu aza na eloko mosusu ayebi yango te ayoki yango mokolo ya liboso eza normal. Nzamba akeli ba génie na moto, akeli biso ba humain, akeli biso na mabele, akeli ba ange na lumière. Alors, tango Nzamba akeli ba ange na lumière, eloko nini tokoyeba lisusu epai ya ba angelu, nombre na bango mutu moko te akoki ko identifier yango baza combien au juste. Eza mutu ayebi yango te. Nzamba lobi oma ja'alna iddatahum illa fitna. Ti na bato ebele kuna Nzamba tangi asali nombre na bango ekoka kozala lokola examen pa ya bato. Donc boko yeba te. Na kopesa exemple ezali na mosquée moko ezwami na premier ciel to bengaka ngo Baitul Maamur. Na kati ya mosquée wana prophète alobi chaque jour ezali na 70,000 anges bakotaka kuna pona kosambela. Mais chaque ange a lisusu garder na 70,000 anges.
soki basambeli lokola lelo babimi bakozonga lisusu te misusu bakokota babando bima ti mokolo asuka ba ange wana bazo continue ndenge wana mais basili te siko kokokanisa bakozala combien eza impossible de kokanisa kutu nombre na bango tika na yo eza vraiment inutile pot okokoma te nzamba lobi nombre na bango ezali examen pona bato eyebani te ba angelu na biso bato tokeseni bango bazali na monde biso tozomona te bango bakomona biso tozomona bango te nzamba akeli bango na lumière baza na corps physique neti biso te baza neti biso te po eza lumière bazali kokesa na nzamba bazali kopesa bango na sens moko po to comprendre alobi bakeseni na mapapu o bazali na mapapu mibale bazali o bazali na mapapu misato bazali c'est par rapport ya force oyo nzamba apesi ange moko parmi bango et que ba ange wana bazali basi te bazali pe mibali te bazalaka na sexe te toloba oyo aza na genre masculin genre féminin te bango baza boye te baza basi te baza pe mibali te awa nde esika bato mingi bakoki komatisa lisusu makanisi esalisa bango ata na boyebi nzambe ange kutu aza mwasi te aza pe mobali te mais boni nzambe akende kozala mwasi to akende kozala mobali seke nzambe ye lisusu azo mérite kutu makasi azalaka mwasi te azalaka pe mobali te lolemo peut-être na kokende na ndenge moko boyoka moto alobi tata nzambe eza biloko foto éviter yango pe mwa moke parce que soko olobi tata mingi na makanisi yebi ke tata azalaka kaka mobali alors tant tokobenga nzambe tata nzambe tozomona lokola nzambe yango aza mobali mais réalité ezake nzambe aza mobali te aza pe mwasi te ndenge moko pe ba angelu bazalaka mibali te bazalaka pe basi te nzambe asala bango bakokufaka te ti mokolo ya suka bakufaka te baliaka te donc baza na basentiment te mais baza mayele contrairement na biso batu toza na basentiment toza pe na mayele donc angelu ye azalaka na babesoin te mais biso toza na babesoin sima toza mayele yango wana soki moto abangi nzambe penza ya solo adomine baposa na ye akoleka même angelu na niveau na misu ya nzambe parce que angelu eza automatique ke azalaka kaka na mayele ye azalaka ne na baposa te ayokaka posa kolia te po aliaka te ayokaka posa mai te po amelaka mai te donc abotaka te nini te aza na baproblème te musala ne kokumisa kaka nzambe baboyaka jamais o nzambe atindi bango basalaka kaka o nzambe atindi bango donc bango badesobéisaka na nzambe te ezali ngai te nzambe alobi la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun bango badesobéisaka na o nzambe atindi te basalaka kaka o nzambe atindi bango nde boye nzambe akeli ba angelu alors eloko nini lisu tokoki komona ya makasi epai ya nzambe ezali na epai ya ba angelu nzambe azali na ba ange oyo atangeli biso bakombo na bango toyebi bango opa ayebisi biso misala na bango basalaka toyebi ezali me mingi na bango atangeli biso bakombo na bango te ayebisi biso pe misala na bango te me bazali ba ange oyo bayebani mingi ezali lokola ange oyo bato babengaka na français ange Gabriel donc Jibril ezali lokola Mikael oyo bato babengaka Mikael na français tozali lokola na Israël oyo bato benga Israël na français ainsi de suite ba ange wana bazali tozali na ba ange bazali chargé na koya kotikela ba prophète prophétie to ba message tozali na ba ange bazali chargé mokolo ya suka abeta trompette po bato bakufa oyo akobeta trompette po bato basekwa tozali na ba ange musala na bango bayaka kozwa to ayaka kozwa milimo ya bato po moto akufa ezali na ba ange o musala na bango bazalaka kaka pembeni ya moto soki o asali malamu akomi malamu wana malamu nyonso moto azosala ye azokoma mususu azalaka pembeni na moto musala ni kokoma makambo nyonso ya mabe o moto azosala ezali na ba ange misusu bazalaka na kati ya tombo bayaka na tombo soki bakundi mutu bakoya kotuna o mituna kuna na tombo pona ko certifier
ozalaki mondimi to mondimi te. Soko ozalaki mondimi oko réussir ko répondre na ba question na bango, soko ozalaki mondimi te okokoka te. Bakotuna yo kuna yo nzambe na yo ezalaki nani, toma nini yo olandaki, prophète nini yo ozalaki kolanda, e ozalaki na mokanda nini oyo ezalaki ko guide yo, bakotuna makambo wana, e soki yo yebaki yango oko répondre malamu, soki oyebaki te malheureusement okozwa kubanda kozwa etumbu kobanda kuna na libulu na yo. Pona ba angelu bango bazali ndenge nzambe akeli bango, bazali pe ba serviteur ya nzambe, bazali wana po basambela nzambe, baza ba nzambe ya mibale te ke biso to banda kosambela bango te. Ndenge biso to sambela ka nzambe, bango pe bazo sambela nzambe. Ndenge biso nzamba akoki kopinir biso, ndenge pe nzamba akoki kopinir bango. Mokolo ya suka bango bakokufa, ndenge pe ba humain nyonso bakokufa. Nzamba akopesa bango liwa e akosekwisa bango ndenge pe akosekwisa biso. Donc baza bikelamu ya nzambe, tokese na bango kapo bango bakelemi na lumière, biso tokelami na mabele. Parenthèse ko kolobela biso moke likambo ya ba génie bazali tango mutu alobaka au moins mi liboso bato balobaka une voix angélique. Donc azo ça la référence na ba ange. Mungongwa kitoko voix angélique. Neti mungongwa ba ange bien que toyoka kangote. OK. Ndenge moko pa oka mutu likambo kitoko lobe c'est génial ça. C'est génial bazali ko ça la référence na génie. Génie wana bato bakanisa keza génie nino ezali bikela munzamba sala asala bango na moto, bango pe biso to mona ka bango te, mais to vanda kana bango awa na mabele. Génie ya munene oyo yebani kombone kendeki mingi ye wana lelo to koma kubenga Lucifer. Donc azalaki créé na moto, azalaki awa na mokili lokola ba génie nyonso. Siko soki batu balobeli ba génie, batu basala ka confusion mingi na problème ya démon na génie. Génie nyonso aza démon te. Démon azali génie oyo abungi nzela abandi kosala mabe. Donc génie ya mabe ya ndoki ya diabulu ye wana tozobenga démon. Mais ba génie misu basambelaka nzambe ndenge biso tosambelaka nzambe. Ndenge moko pe soki yo mutu okomi kosala makambo mabe oyo balobi c'est démoniaque ça. Donc ezabe usosa mamlo kwa ba démon. Donc mutu ya mabe, démon ya mabe, baza classe moko bango nyonso bakokota na moto. Mais mutu malamu na génie ya malamu bango nyonso bakokende lifelo, bakokende paradis plutôt. Donc démon ya malamu azalaka te, ndenge moko pe génie ya mabe akoki kozala. Mais soka komi génie ya mabe nde to pesi kombo moko propre na ye démon. O azana nu malamu bakoki kobenga ye démon te. Ndenge moko pe biso bato soki ozano mutu malamu zoko espero ko okende paradis, mais bato mabe po basala misala ba démon bazali akokende pe lifelo bazali. Wana mwa eloko moko to kokai ko présenter par rapport na kondimela ba ange. Nzamba sali bango bazala na force moko ya makasi, mwa image muke prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobaki na biso pona ko décrire ange Gabriel. Alobi batubo lukbok zala kutata na posa ya komona bango te, parce que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amonaki ange Gabriel na forme angélique mbala mibale. Etango amonaki mbala liboso akokai ko supporter te pikaki crise. Alobi lipapu na ye moko ekoki soka fungoli yango ekoki ko séparer est na ouest. Donc séparer est mutu azana est akomona ouest te comme vice versa. Mais azali na 600 mapapu ya ndenge wana. Tangu prophète azali ko kamwa ange Gabriel na likambo 600 mapapu alobi mengana zana ngo 600 zo kamu. Mais Israfil o bande ko benga ka Raphaël azana ngo 900 ya minene ndenge wana. Donc ezaka kabilo komo bazali ko pesa biso de sorte que tozwa idée grandeur na bango ko kozala ndenge nini. Wana nde mwa makamike oyo tokokai koloba na likambo etali ba angelu. Baza banzambe te tokoki kosambela bango te. Soko sambeli bango okomi idolâtre, tokoko sambela bango te.
tokoki pe kotia bango na place ya nzambe te toyebake baza bikelamu neti biso bakosambela nzambe lokola biso. Oyo nde tobombaki mpona likambo etali ba angelu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tosengi lisusu kimi ya nzambe ezalonte ya prophète Muhammad na libota na ye na bayekoli baye pe bandimi banso bakolanda ye na bolamu ti mokolo mwa suka. Totikani tomonani mbala ya nsima mpona kosolola likambo etali pilier ya misato. Assalamu alaikum.